Bonjour, 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 Bande Konanga, bonjour Ebele, bon déjeuner à tout le monde. Mambote Ebele, bisika biso, bisous bino, bon déjeuner de ce matin, Bande Konanga, tozongi misala, nzambalola, aeba ko pambola bino, bonjour, bonjour, et bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Vraiment, moi, Kopoati, Kopo café, na bon déjeuner, et ça très nécessaire. Na tongo, faut que chauffer nzoto, et vous allez bien, et puis vraiment bien là-bas. Oh, surtout, bazali, comme la té na bango, hein, bozela mouké na laksabino, té na biso tozo, mais na tongo, et ça la biso bien, et ça qui t'a biso ma boumou. Voilà, tozo na té na biso détox. Toi, na té na biso to mela na tongo bota la nga sachet na nga déjà sili. Voilà, fona somba msusu. Eza na continuité. Eza te omeli une fois au sombi et sili. Santé na biso eza na prité. Tozo songa bilamba cher, tozo lata cher, mais soki komi kisi na yo, te na yo ko salo bien et ko peso moi taille ndenge bongo na nga nazo kita malembe. C'est ça. Bakitaka mbangu te okokufa ebongi te ya détox yango oyo ya pokwa oyo ya tongo yango nde na tongo toza komela lokola bon déjeuner na tiango awa na kati ezobima lokola basachet ya boye bato ebele bazoyeba te eza boye bomoni yango oyo détox yango oyo okotisi yango awa na kati ya mai na yo na tasa mwa monene otiki yango 5 minutes 10 minutes, ça dépend. Il faut vendre à penza et pesio couleur à kitoko, au meli yango, bien à tongo, courage, circulation maquinaire, au kene bien, et qu'on peso appétité, au lia liate, net singa na meli bona, au lia na sou si côté tam sous 12h, 13h. Alors, ceux qui ont ligne détox, au bengi, pour na ko détox kenzo tonayo, ko diminuer poids, kolongo la libumu, bandeko, eza bien makasi pour na ba papa. Tant on appelle ça dans la publicité, na bosana qui pharmacien et singa la danoise surtout pour les papas parce que ba papa nyoso bo bazana ma bumu minene wana makasi boye ba ki bazana risque makasi ya kozwa AVC risque donc il y a donc alobi na plus ou moins 80% et puis ebela ba papa ma bumu minene tension problème à cœur bomo na kabino moko yandi mosi azaka tala libumu minene za sinya malamu te. Voilà, alors venez acheter ce qui aux appelle à besoin quand que au mélanio somi balé n'enga expliquer kingai mais de mieux au mélanio somi balé mais au mélanio ka détox ya tongo tu peux prendre chaque matin ce qui peut nous lidiper et salomba ou vitesse aux yeux à tongo aux yeux à poko. Voilà, bande konangai lelo na bon déjeuner na tongo to umela na bisoté c'est juste ndeko mwasi kamoko abetela kinga alobi à qui la faute est-ce que ezali faute ya pasteur ezali faute ya ndeko na bango mobali la danoise meka kobeta mwasi te meka ko pesa kawana o ebino mo boyebi na yaka nango bokoma bo répondre et kozala bien alobi bango na famille na bango bazana na makamba ba chef coutumier donc bango ba koli ndenge wana papa koko bakoko na bango donc bazana lignée ya ba chef coutumier bana chef coutumier na bango soko komi chef coutumier ba pesaka neti mukila soki pe ya ngombe soki mukila mo boye ozana nango ba pesa o chapeau moko ezana ba koki ba pesa nzungu moko na kati ya nzungu wana eza soki na ba maboke ba biloko ebele ba mikuwa ba nini ba mikuwa ya ba koko na bango kala donc ba ezana kati ba biloko ebele baza soki bapende so baluba so ba ekolo bapende je crois babilo mo babo alors bandeko nanga lobi et en tout cas na famille na bango bazo na bango bakate batu va bakufa na bango ba maladie bakoli banini bakufa na bango ezate ke o ba mort subite o likambo boy non en tout cas bazo na bango bakawana te babela na bango de banyoso babelaka bakufa na bango pe na ba âge moko avancé ndenge kaka Nzambe abenga biso bazona bango bakawana te pona bango bamona yango pesa nango problème te alors ma papa na bango siko ya na bango pe bomoni kaka to comme biso soko ke ba poto ba nini ba alors
ndenge tozana bapoto awa tozana bandeko na biso misusu baza ba chef coutumier baza ba nzungu baza makambo na bango ya famille mais bavandi na poto bakitaka mingi kini yango wana yo koenvie te omona ozala na camarade nomoko mobali ye moke ake na kini moke ake na Kinshasa ye alongwa Kinshasa ake tina kataka kombe na mboka na bango ake tina loja ake iti boye nga na yebi mwa mobali moko akendaka tina kati ya kibefu na batetela pona nini aza chef coutumier mais avandaka na poto yo siko mutu moko koenvie po nini o akendaka Kinshasa nga mpe nakende ye aza na likambo nini asalaka kuna yo ndeko nango oza na likambo osala te tofanda na biso na poto tolia bafriti na biso. Alors bandeko nanga lobi ndeko ya na bango mobali siko bapesaki ye nzungu wana ye mutu aremplaçaki tata na bango en tout cas kendaka na bana ya liboso ya mibali soki na libota wana papa kulutu neti papa mukolo mwana aza aboti mibali te leki na ya mobali abotaki mobali ekei bongo donc eza na même lignée wana ti lelo échange te mais baye kobebisa biloko ya mboka na bango bakutime na bango ebebi yana bango ntango aye azwi yango bande kovanda na Irlande avandaka na Irlande ya mobali bapesi ye nzungu wana famille azalaki nango ye moko ayebi makambo nini basalaka nango akendeki na ye Kinshasa omona akei kutu ntina bamboka aketika basukali banini batamboka donc ye fenda chef coutumier soki mutu akufi yaya soki mutu akufi na kini mokolo afuti tike akei biso tomona biso bandeko na ye tokotize na biso tolobi yaya azokende mpona mutu akufi ye mutu akendaka koremplace entre temps mpe azoprépare mwana na ye ndenge ka ezalaka yaya na bango kolala kolamuka mwasi na ye aza mutu moko asambelaka abandika kokeka baeglise ndenge kaka ezalaka asali tu atie mobali na ye vraiment na ndako mal à l'aise bakende kaka na église fo basambela boye na boye na boye bakomi kokende na église ka nde tosambelaka coutume eza mabe so oza na biloko wana boko bwaka yango eza biloko malamu te biloko wana ewuta kuna donc basiècle na basiècle ya kala banzungu ya kala ewuta kala fo kobwaka biloko wana boye na boye ya na bango sikoyo abenga alobi na sololi moke na bafamille en tout cas nga na banjo osambela biloko na linyango lisusu te bon alobi bato mosusu balobaki eza bon bandino kosambela mabota mosusu kutu bazowela na bango bana mabota oyo bazala ligne te balobi ke so biloko wana bopesi yango na mabota wana babanda kolia siko mabota na bino ye alobi paster alobi non nzambe alakisi ngai ke soki na famille kozongisa ngo na famille te fo makambo wana esila na famille na bino eza biloko mabe fo bolanda Jésus Christ bolanda nzambe tout vraiment eza malamu te. Alors ndeko mobali ayebisi pasteur na Irlande ayebisi boye ke na Kinshasa kende kobwaka ngo na mai te kobwaka ngo partout te maison nango bandeko mwa entre parenthèses donc ba vieux automataka au matin avion foka na prière na ba esprit bato mosusu baza na banzungu babiloko eza ba esprit ba sorcellerie mais bazomata nango na avion ambalango mpe bien nde kaka yaka nango ambalango très bien kutu na bagage jamais tiongo na bagage jamais na ya mokongo parce que faut kobatela yango kotiongo na bavalise na sete ake mpe Kinshasa bimi na ye mpe très bien akomi na Kinshasa moto baye pasteur ayebisi ye kende nzambe alakisi akende na ville akomonaka bata maboma wana bavandi na bango wana komonika moto aliboma moko boye yo kamatango ambalango très bien tia na bwa bilamba kitoko likolo mwa nini na mwa mbongo lobi mampapa tala na uti poto na memeli mwa bilamba na memeli eloko boye kabela yango tango kotikela yango osundoleli ye nyonso to etikali na liboma yo sikoyo okotikala mpe kozwa liboma te oye ozwi avion ozongi na yo kutu kokende mpe na famille te eloko te nayebisi yo ndeko wana asali voyage ya aller donc vite mwasi n'avait pas contribué papa biloko lisusu te biso tokomi na biso kosambela boye bandeko ndeko mobali mpe abwaki biloko wana nyonso ntango sikoyo abwaki azwi avion akei ntina Kinshasa akomi na ville wana abandi kotambola bato bamona moto aliboma moko atelemi na ye akepesha aye komona mpe moto aliboma moko neti ozokende kote olingi okende na kote babichi kuna avanda
azo senga na ye pa ye wana papa ça va anga na uti poto tala azwa mwa mbongo oyo mutali boma sepeli tala mwa pe saki oyo ozwa mwa bilambo sukola boye na boye mutali boma pe asepeli bato musuko to pembeni batali balobi mutali boma ba oyiba la ba oyeba bilamba tango pa kei na ye wana mutali boma pa tikali nango ye pa zwi avion aye na ye pe na poto après kaka 3 jours awumelaki te donc na kini kuna akomi na nde bakomaki wana na bapokwa alali lobi aluki mutali boma après 2 jours na hôtel azwi avion na ye ka na ville azongi ayebisa kutu famille na ye te ke akendeki eloko te ntango sikoyo ndeko na biso azongi afandi na ye bandi mope kosambela paster balobi omoni atuka baprie tala nzambe asali boye na boye ndeko mobali siko ntango avandi après kaka une semaine mutu aliboma wana akei tie epai ya leki na ya mobali na Congo to babotami mama moko tata moko bamonaka na quartier na bango na njili kuna ndeko na mobali avanda na njili kuna kote ba quartier 13 amonaka mutu moko aye baza bapende amonaka mutu moko ya liboma azoya na saki wana na biloko nyonso ndenge batielaki na bilamba na banini wana aya toke abibilo bozala ndeko na poto bango balobi tozala ndeko na poto ndeko na poto atindeli bino biloko bango balobi biloko pa mutali boma mutu na bozwa biloko ya ndeko na bino abandi kotombokela bango bosakana na ngai te na mutu afamille na bino te naza mutu afamille na bino te babilima na bino famille balakisi nga ti place nini parce que nga moyen ndenge nazali boma boye nakomata na avion te mbele soki ndeko wana azalaki kaka na kisasa na ngaki kozongisela yango tikuna yango bandeko na babilima balakisi nga yo leki na ye bozwa biloko na bino bango nyonso batikali kabo na lupango abina zobisa azwi yango abwakeli yango bango na kati ya lupango batalaka boye panzani ndeko na mobali wana ntango kaka abwaki alingi neti ayamba panza na bo akwei bu akufi sur place leki na mobali akufi abila danoise ndeko na nga mobali akufi sur place ya babengi na nini bafamille babengi me ndenge nini yoza chef de famille tala boye mutu moko aliboma conscience na ye bandi kolela esi mwasi na ye tala makambo ekombeli nga abengi paster akomi katotyela baprie me leki na nga akufi biloko na biso bambula na bambula eboma nango mutu te tokufi na ka ya boye te sikoyo oyo nini bandi kodon alobi ye moyen te fo keka na kisasa mwasi nakomi oyo akende ka na Kinshasa kokomba donc leki na ye ntango bazotie na libulu ye pe ndeko mobali akwe na kisasa ye pe akufi. Bonjour na bino nyonso oyo bosepelaka komela biloko oyo ezali ya bio oyo ezali na produit chimique na kati te mais ezali kosunga biso na makambo ebele. Alors lo ya sika euti koya en tout cas bozala boya na lombangu bino ba l'échec boya kaka kotuna l'échec tango esilaka ya sika eye na marché batina biso oyo ezali kokitisa diabète yango oyo bandeko bati oyo soki ozali komela yango docteur ayebi ke sucre na yo ezali komata ti yango oyo kosunga yo pona diabète na yo ezala stabiliser ba oyo bameli yango bapesaki biso suite ya kitoko tozali pe na oyo ya tension euti koya bandeko na ngai bosengaki yango ebele esilaki yango oyo alingi kisi ya tension ti ya tension obengi nga tokotekela oyo yango et puis tozali pe na oyo normalement oyo ezali basali yango na ba capsule mais eza pe kaka pona tension tolongwe wana bandeko na nga ya teint voilà oyo basepelaki ya teint esilaki ezalaki na ndenga ba carton siko eye na boye yango oyo eye teint na yo ezali malamu te ba bouton ba tache na elongi bandeko na nga soko omeli oyo kosokola makila et puis teint na yo ekozonga kitoko makasi. Alors tolongwe wana toye na café na biso ya bapapa ebele en tout cas soki
oza na problème ya érection ozokoka kosatisfaire mwasi na yo te. En tout cas café yango oyo ekozongisa yo makasi, ezali na produit chimique te, ekobebisa yo pe système na yo te, mais ekosunga yo pona libala na yo ezala malamu. Tokei mbangu toye na biso ba mama avant tokei na biso ba mama toza pe na mai oyo ezali la même chose pona ba papa, pona érection, soki pe débit ya oyo babengaka maladie oyo ba papa babelaka mingi bandeko na ngai kombo nango ekiminga. En tout cas n'hésitez pas, oza pe na problème ya tension awa pe eko régulariser, oza na problème que ozo telema bien te eko régulariser yango, oza pe na problème ya prostate pe débit ya prostate ou bien bandi prostate bandeko na nga n'hésitez pas, eza kisi moko makasi na prix moko ya malamu, nyonso ba produit oyo ezali bio. Toye awa ba mama na biso bazoloba ala danoise toza na libumu munene tozo kita te yango oyo bosala noki oyo basombaka ngo jimile ya oyo ezali ya tongo, oyo ezali ya pokwa, surtout oyo ya tongo eza na ba bienfait ebele na kati. Nazo recommander yo mama ata kutu libumu na eza munene te pona ko détoxiquer biloko to liaka ba biloko nyonso na kati ya nzoto, kisi ti ya malamu yango. En tout cas bandeko na ngai nazo melango déjà ba effet nango ezali très bien. Alors libumu ekita yo et pousser yo ke libumu diminuer makasi omeli na ya butu yango yo, après na tongo omeli oyo. Vraiment bandeko na na prix ya bien na bino nyonso tout oyo bolingaka la danoise. En tout cas ne manquez pas boso basikoyo. Et puis bandeko na ya Belgique bosala ba commande na bino mbangu ngai moko nazo kita Belgique na komemela bino oyo ya suka yango yo ezali ba capsule esalami pe kaka na mama titi basala mo sufama ba capsule pona basi ozo sentir que vagin na yo eza kaka munene osokoli me ezo ya kaka munene mususu ezaka ba microbe. Alors toza ba capsule oyo soki o baki yango o tiengo na vagin na yo ekokoma mukie et puis ekozala kitoko mingi pona santé. Alors bandeko nanga biloko yango yo n'hésitez pas, kisi na biso ya co-réduction, ya diabète, ya ba pona biso po ezala kitoko pona we sukwama café ya ba papa, et puis pona ko diminuer o ezali pe pona kokonda, donc pona o diminuer ozoya munene makasi libumu ezoya munene nzoto na o ba poana wezo matambangu bate yango yo omela na butu et puis omeli na tongo. A bon attendeur, salut boya ebele obengi la danoise na 00 44 74 59 62 52 17. Soki olingi ba produit oyo obengi la danoise bambo tebele. Merci. Voilà pour nous aussi ça va ndeko na biso ndeko mwasi ndeko wana mobali akufi famille akufi sikoyo nzungu wana etikali wana bandeko na bango bautaki na mboka ba récupérer yango, donc bandeko na nga botala yango et à qui la faute? Est-ce que ndeko na biso oyo abwakaki bakisi azalaki converti totalement? Point d'interrogation. Pasteur oyo alobaki na bango ke bakene kopesa ngo mutali boma, est-ce que parole wana eutaki pena na bonzambe? Parce que nzambe soka lobi likambo na yo ke no pesa pa mutali boma, est-ce que kokai koleka bongo? Point d'interrogation. Yango na tikeli bino kawana vraiment bandeko na ngai bo pesa conseil makambi ya boye to suka nango wapi na communauté ba biloko ba famille ba coutume to sala nango ndenge nini soko botami na famille ya ndengwana o se comporter ndenge nini o suka wapi nyonso na tikeli bino wana eza bon déjeuner ezaka cadeau na bino nde bopesaka mituna pe miyano. Vraiment botika la malamu bobosana te ba te na biso ezali te na biso nga na meli yango ya tongo yango yo détox na nga yango na omela yango eza très bien et osala nga bien makasi. Botika la malamu, des gros bisous, bye bye.